mabe bango ba osala bazana bato ba banite ba na kati nalo banyos mabe bazo sala bazana bato batindaka et bela ba docteur o bazana ba campus ba ngaliema ba hôpital minene ba mama wapi ba yebi kopo très bien ba ndotikela bango bato bakata ba re batikela batindela bato ba yebi très bien na ba no polele et bela bato musu pe bazana bato bakangi bango lelo te kendo tala bango musu bakanga bango ba 8 fois ba 10 fois nani abimisa ye bazan très bien musu alobi bakanga 7 fois bakanga 7 fois banani babimisa ye ba yebi tala bakina père so fa ina baro moni bande ba panza masango lula bango pamba nzo ande fia ko bomba baninga yango moni makamu su fo bombaka très bien na koma tana telemisi taxi fo na banga surtout so moni ka basi ngabika balabaki ya boye na banga su mibalite c'est ça so na okama ba fia ba ko kalenga nzo ande munduke pona ba pakete c'est ça so ke bimi fo lala kita no kiti mais pas batu balobi baboma bango batu musu ba condamner bango à mort a vie na eux cause nini par rapport problème nange zaka basala oyo pe ko kongo ko koma kimia très bien so iko boma na yebite mais ponanga bon ba congolais pe atoche bango na kasho na l'état na biso lokoso bazala ko so samo na nguba te fadoda na lo bano poleli bon et tout moni yo mona ba kulu na kutu bakata ba umena kasho c'est raté kulu na bomina nous soda à côté cachon un mois babimisi ye obomina nous soda très bien on a mboka mutu soda moko sana valeur ya 30 civils et si ko wapi toko banda ko soit pasteur John toko décortiquer malembe et puis ko pesa enseignement de tolo baka sans microbe maté ezanga microbe ya pasteur John et si ko wapi zo pesa ba solution soko pesika écoute na yo ozwi solution merci à toi Kamish derrière les images, Balobi, le caméraman qui a filmé le film de Jésus-Christ, mais apparaître l'issue sur la katakine makambo ya kolobate, awande côté ba solution ezali. Pasteur John Lelo na bengi vraiment to vandi to lobito solo la phénomène kidnappeur, bateau bazo kanga bateau bazo enlever bateau. Kini koti mbelinga bakangi bango batu musu balobe za po ba nuire pouvoir batu musu bazolo banzala étant analyste étant vraiment motei moto ate kabiso na bopete phénomène kidnappeur yo jijango comment na part na yo bon ezelo kwa sikate bimana mokili ndoko nga misi ezelo ko esali maka partout très bien to kanza ko kidnapper za ka place on zaleza makasi bato bakomi na makambo ya mabepo na nini pasi eleki or ko kidnapper tina ba poto partout eza très bien so ko kidnapper ba poto la plupart les pas gagner vie facile pe misu ka les sentiment ndenge mokili zoke ezoke mais o ya Congo soko landi bien to kola na Congo eza makambo on dirait oui bini na lo ba misi beta liso ba jeune bazo brûler betap très bien vie ya ba africain soko lingo comme na rond point matin escalier malem très bien oya mataka na ngulu asotaka betape mususu akoma na risque na kati très bien ba jeune congolais basi mibali balingi ko zwa vie au sérieux ndenge baningi so bazwaka te OK olandanga bien merci nanga lo babu jeune congolais za soka zokola orai ba ke classe inde pesaka nanu vie très bien alinga classe inde mama ko tangisa na ba famille quelque chose ba lo banini mais ça pour venir na ye soko boy classe lokola biso mabe pesa te en dehors ya classe ça pena ba copie musoko sala na courage ko nginda pe ko leka classe mais ba jeune congolais période ba briller betap ko leka mais ba période ya Mobutu nandenga nini pastor bandanga bien jeune aloko mona na 20 ans 22 ans 23 ans très bien azolota makambo minene mais yemoko na ba copie même ya 2000 fois 5000 sala kati OK jeune lelo baboti na papa na mama kokola na ye akomisi ba parents ngambulo kwa binemi baboti baya na ye ayebite ka kuti baboti kokuta très bien ye lokola ye sikalinga pile baboti na makanti comme ça l'équipe bango na mayele Landanga bien. OK. Oko remarquer ba jeune lelo. Ba ko fa na ndaku ba solo ba père na biso a chor. Très bien. Yo kanga bien. Papa ye na yo. Ndako yo zolalila ye mutaso asomba. Era somba ikutu yo na chose mi te. Mais tango koli na ndako komi mukolo komi si papa nemi na ndako ye moko asomba. Oh ndenge père na biso zawa na kamaka ye. Ndenga sala ka be fale kutateka parti ndambo biso to soveto kende poto. Landanga bien. OK. Comment papa zo kemba koleka yo mazana souci ko somba ndako yo kutokolela teka na tako kufatike la bino mayo biate ateka. Po mona ke ba jeune lelo bazana par ya vite balingi presse ko luka tala na lo banoma kambo Messi. Na okende ti to mona ba kidnapper. Très bien. Kidnapper za lokola océan. Océan fleuve bango tuma mai.
mai ezaka na terrasse ye pe mai ya kalamu mai oboyi mai ya terrasse confiance ko ezaka koma no océan te très bien soko lingi mai ya kalamu ya kalamu na terrasse terrasse azelaka mvula ebeta tonda tindikelaka kalamu kalamu amemaka décharge nyonso atikelango mai ya njila comme si na fleuve amemi océan kuna ya trier ya malamu boleka ya foti bozonga très bien ndenge mokili eza kokina mpe oyo yokanga jeune congolais nazolanda source nango mpo bobake soki okamwe bato bakina mpe yo mpo oza na kati abo tokamwa te pasi yokanga bien bango bakina mpe tomoni ebongo yo moyibi osaka na ndako sisa biloko ya ndako sa papa yebe eza kokina mpe te okina mpe landanga bien donc oyibi na ndako oza kina mpe oui naotola bano awa te bana baye sika bakuti bapara basomba ndako mais mwana azotya papa mala lesi bateke te na lopango mpo na ye koma bapara bakolo lopango bateki te bandimi mpasi bakufa batikela bino yo oza presse no papa akufi te oteka ndambo courage nini oza nango na age ya 20 osalaka mpo pesa papa ta 100 francs dimeke toteka lopango mpo konginda lobi baja na lelo balingi vi apresse balingi koluka te balingi bazomona na miso bato ekomela bango ntango bafandi bamoni bisengo ezoleka bango baboyi kokota ndoto na misala baki okota bakope wana nazo biso verité vi ya facilité memaka risque vi foza na témoignage il faut leka na place moso ngo bato nalo te toyebi place abanda vi faut leka lokola école oyo atrishaka akamaka musa koma nango na katikati asimbaka te mais sinon bano polele kokina pe oyo euti na bafi apresse soka tekaki mikata kanga motema tie kanga motema ngamo nango tamula mulai garçon wana baziko kanga bato azoko ba $5,000 soki andimaka bando kosala kope moko azoko malembe bonga koma ngamo nango mulai comment ba jeune mususu bandima kokende zandu acha biloko azana age lokola me motema kimia très bien donc impatience le koso pressé natangelo nyonso wana 1 vie apressée. Très bien. 2 bisonga baninga comme songo yaye. 3 alula ka batu babonga e bakate bazoela wapi. Très bien. Susika na koma bongo. Na koluka ko koma bongo akosote na makambe ko pese bongo direct sali kana kotoka. Très bien. Tozo boya kotoka. Na zoe bisa to boy kotoka. Très bien. Chiki to boya. Toke ba copy to boy. Oika lisolo mambongo okoti na temps. Bandi ko tuna banginda ndenge nini. Comment na ko tuna prix ya mutuka na za na place na kota ka 100 francs te. Ba problème na ba fio bazaka na posa ba iPhone ba minene papa na makazo tama na telefone ya Nokia o elonga mukongo ba sentango na excitation andaka na tika ngo pa excitation ba senta puis le vimba ma posa sime kangama exact puis la comment na sema 3 mois pas kanga ngo be yo kana facha molaso très bien même ça on va comprendre mais ye wana fi wana keso iPhone 13 14 très bien iPhone ngo pasana bato benga te puis ka soka moni bato no ba photo kanga na selfie ba moni danger et là ko céder sauter betape andi mazemi oyo ko pesa ye mwana na mobali ko kute na mbongo alingi mwana te malingi zemi pona mbongo akuti o mobali soka pesa iPhone na place minzela ake ba fio na bazata lebele ndeko na lo no ba kiko kinape ezana ba sens ebele na Congo betango pe ya ko kinape to moni po danger bango leke ebele ba kotali baninga bazalo ko la bango OK siko auto zolo ba pe ko kinape musu ezana ba quartier OK ko kinape musu yo moko benga mwasi o chaise très bien ozana ndako inakasu mwasi te ndeko na bano polele mwasi afanda na ndako sala ke ba kanai moko soko zimbongo fo sala ba bêtise libanda comment maman bana botelo mwana tanto ya libala ya nyongo we nyongo OK obala ni 100 francs très bien aya chebino OK onyoko la ke na misala mais soko zimbongo feti libanda eza ko kinape yango to yebate mais sinon bano makamba mike très bien babo tuto to kutana ngona nzela même na tango mobutu ezalate OK to mona ba yaya na tango mobutu bazaka piaka mais lisuma na bango ezaka pete ko leka lelo lelo ba jeune bazana age mike botuto elati bango mingi ondire bakoma bakoko na makama mabebe ebele nini comment jeune à 24 comment na botuto ko la 65 ans comment ba jeune mobutu na sera ba 30 ba yaya wana to ebaka bango na basi ba bala bango te me ba tenda na respect fille ata ba tie 3e au moins kaka ba kosona mazana respect azo finga mobile mena moko mikisa zo banga batu bayoka po mabeza na kati ako banga ko finga mobile wepe kaza tata bana nanga sali foti na zolo ba mena finga mabe ezate ba jeune na lelo 22 ans 23 ans 24 ans moi si mobile OK soko tema lo bazolo bana ba papa agi na e o piquer crise moi na so beta tolo ndira simisa ntoto na ndako nganga papa to beto ko sala ngelo ko te or ba beta ka tembete na mutamona mo liboso très bien biloko ba jana kisasa ba ko ikao ndeko na ba no clair c'est ko pasteur nyoso wana ezani enseignement lelo eza bien te enseignement te eza bien te ça
Na dire Congo et baby mais que donc tu na Congo ba okemba ba zo ka fi na voie normale. Très bien. Et bele ba na Congo ba otamba ni kenge. Azan asuf andimi souffrance na ba chola. Mais aningo pesa fi na ifotité. Très bien. Aninga tambola na vérité alu comme ça na passe. Mais ba chola zo kimia. Biso to gena ba compagnie, ngana me ngana sa ki porter na ba. Yo sala en compagnie. Na lo ba ngo polo ayebi. Na ba kenda ba ki porter na ba agetraf. Na lo ba no clair. Et le kanden. Merci. Azaka na souci à vie atala ka délai tena makamba usala. Azaka na souci à son mbongo. C'est ça. Soko lingi mbongo komela yo. Okoyoka pasi na musala ba kobenga rote. Po ebike na kosala nzoto na ngalo ko l'échange. Au commission loko la dollar pour qu'il ne pas changer la pesa yo faut pesa dollar ya pesa yo franc. Zwa nzoto na yo komisa ngo dollar. Dollar la sike na kiko tika ngona compagnie. Échange na kosana musala na konyoka mabafuti nga siko fronga na luki. Ba jeune zanga mbongo qui n'est pas échanger tellement ba pesa mbongo bima moyibi ba jeune lelo. Ozo comprendre nga très bien. Ozo qui n'est pas ba jeune 25 ans, 30 ans, au kanga maboko. Très bien. Ba jeune bazo lota vie, bazo finga ba ya bazo kemba na vie. OK. Ole ke ba musala salité, na ko salote. Ba jeune bazo tala nzela lipambola toke na église, ya kana muto kia mutu. Très bien. On a lo ba fois ça. Partout au tambola monde entier. Nzela ko bonga faut telo ngina moyi. Très bien. Il n'y a rien pour rien. Très bien. Tobima babola pour te comprendre vite. Batu nyonso ba ya mokili bazaka ba patron te ba ya ka babola. Oya zwaka initiative ko telo ngina kopa bima le prêtre abotela mokili ndire kanga mbongo nyonso. Très bien. O ba uta lunda ba koma le ba prêtre. Ba kenda mama na lunda ko koma prêtre. Jamais. Akenda ko tumula mabulu. Tala ya koma prêtre tala maboko ne koma makaso ndire boxer pas tumola pa umi mingi. Na bitumula tumula banyonyo zo kanzorasa loka baninga so bateki balango ekonzo bateki ekonzo olinga resi bima yuma très bien na banyonyo zo kanzata comme bela teki azuma fo papa mabanga pale loko ma prêtre na mona mutu na chando na zando akweya o ayaki ko telema pasa lokola manager o chelo ko 20 ya bimi 25 ba PC fende zo PC alingo dede lelo koma prêtre koma mutu munene o azalaka na ba marchandise munene akwe atikala kana masero ke bisone to bandaza zando o ayaka sa marchandise to bien bimema memana commissionnaire merci na bitena te batunini bozolu kwa mapamboli wapi otambola na mapamboli yo moko OK nzambe tala batu ba priaka te comment bazobonga koleka batu bakina église mingi ba yebi loi ya vie très bien soko yebi loi nature okomona mapasi nango te vie esengaka lokola entraînement okobima lelo otambola oteki to zongi piaka kochola yo te okotsa banyongo ya vie mbongo abayela yo azaka lokola mwasi ya ndumba te mbongo azaka lokola mwasi ya ndako soko ozolinga kobala moniki ozolinga makosala bacaprice okoya batemi libanda ya bino babisi loto bima ta nyokolaka tala motema no esuki wapi soki moto mobala peto esimi nzelo oki omwasi mabe soko oza mbambamba tia komi kobima olingi nini olingi nini tiseme ekoti nsima ya komi kolando na mwana soko ozo comprendre mbongo aza lokola charité tela za botanika bofinani miso mamoko marché esimbi wana te mbongo aza lokola kolamba na moto bakoni po akanga moto fo zika moto na basasha kosenga-senga il faut pelisa peso moni milinga commission rouge lokoma eliba bangi wana milinga koni talime ezokota na misu maokanga motema eza te fo me ya fufeto ntango akokanga moto ba ozwiki kimi ozozala résultat keba nazoloba makambo nyonso tala natia bino vi nini kolingaka vi apresse te moto bapelisaka na bapapier epelaka mbangu etiaka nzungu moto te bato vi apresse tala bango nde bakinaper bafutana na bagombe bandako hotel konwe bataxi bazomona bamusicien yango na yebisi yo yokanga bien nga lokuta nga nakobwaka mutu te wana mpenza alobi oki échec nga kuna bwaka ozala nga natangaka bato kombe fa bengaka napesa kombe bwaka nga bayebi nde na aloba nasalaka na importance ya bato oyo banamona valeur na bango nga nabwaka bibwaka te natambolaka na logique nalingaka nga moko nazwa te kongo nyonso tobonga intérêt na nga navivaka na intérêt général problème na nga eza sikoyo nalingaka kolakisa bato bayeba pasi ya vie biso tu toleka na kongo tokemba nalongola soni nakota na action napesa vie ekonzo mbongo tu nazwa napesa ngo raison mpo bamona nga mutu
jamais na kokende kope na zi 4000 na kolobaki pourquoi na zi 4000 soko lelo leli batuto leli nzambe très bien po yenda fungolaki motema ozwa lelo ka 4000 akotala sikoyo esengo na nga na motema napesi yango valeur to te soki naye na 4000 sana yebisa bino lisolo nafandi kale ere monake maleo na nga na le nazo secondaire nazwaki nzambe azotala muta malunga yeyo asalaka na bato babombaka pasi tala bible asala na goyigoyi nini nzambe apona goyigoyi wapi azala mwasi mobali nazoloba na yo ayina bato bilelalela tala bible ti lelo aponaka bagoyigoyi te meme na nzela akisi nganga aponaka muta motema makasi tuna bato bapumbaka bapiaka ndoki na bipiapia te okorefese bakipa mpe bato nazoloba no makambo so mais si soki nga bien vive ntala oyo ata mitema minene eza bato lokola batata na bamama andimi akabela bino bolia botonde alala nzala meme tanyokwami na kolamba intere na ye kaka mama malamu bana bakola vie siko biso mibali tolongola ide wana banda mobuta longwa mibali alelo bakoma fwenfwe koleka basi na nde nini kotia litoyi mbangu kolesa mwasi azokoka te très bien soki azangi mbongo akolakisa mwasi bolingo koleka na ya Titanic tala mibali kisasa so monika mwasi na mobali bolingo ebele mobali aza piaka donc mibali ya mbongo bakala bolingo makasi mobali ya mbongo azaka na bolingo makasi mpo okolanda ye baka mpe na zuwa te mobali ya mbongo atalaka likambo azoyo bazoseka soki okeye orate mosusu asani akoya me mibali apiaka bazaka tingama soki azwi $20 kobomba yango ekonzo ape akosala tapasi koto kozala mpo moneke azaka nango ebele akomona yango amemi yo bokokende besika ebele azokosa ko alingi yo ntango kokwea alobi azokosa yo na voyage nzoko abatami mpo aza piaka nga nakutana bashiki toti nataka mwana sei na nga oyo zemi na ye bakosa mwasi oyo na shawarma mpo mwana na dikosi ondire bibimabima donc se bakosele bibisa na baforme mo mystère okozala na bana 3 etat dama bana différent mokolo ozwaki mbongo ntango otiaki zemi omona osombelaki mwana ngo mamiliki akokola na mwa kilo ndira sa voyage ya libanda omokolo ozalaka piaka okimaka ndako babimisi mwana bafamille ya mwasi bango moko tala mwana ngo mingi azalaka nzoto mike akonda kala mpo amela miliki te depuis bobebe abima lokola éthiopien okolobaka eta ya na ye yo ya na zoboya tokokani te yaya na ye yo oyaki na lero nazalaki na mwa mbongo waye na lero apiaka yango boke différent sika tala makambo alobawa naza makambo mike mesi ene eloko eleki kaka te lokola makambo na oloba awa vie eza maîtrise pourquoi mokili batia mutuka frein mokili mpe nde batia mutuka frein ya mutuka elakisi ekenge okende mbangu dose frein ya vie mayela mutu oyo bateya yo na ndako oyo oyebi na expérience na yo fete yangaki na okeye mabe merci oyo tu baza maîtrise bakutanaka na pasi pourquoi baboya kosala badega baboya koyiba baboya makambo ebelebele naloba no makambo aclaire yokanga vie eza yebaki yo ntango otanga te jour kosimba azala mbamba nga natangaki te nani yebi te na famille nga natangaki te nga nayinama na famille depuis kala naboya klasi ntongo bato baloba jona balobi ke oyo tomoni bolole tokokende ye wapi na bafeti bazolinganga nasanga na bana bango te nakobebisa bango na nini tobebisa bana kasi nalingi makambo kaka kokima classe makambo kaka ya boyeboye biloko bazolamba fo nano ebete fo tokende fungola mifiniki toyiba misuni tobomba na babrike yoka mwana badon nakolaki na badon oyo wa badon na ngai bamanka to badon so natondi bien te oyo batikeli moninga na kobeta tu lokwa nabimaki na osaka na batami bapere bakielala ngai nakoti yibaka misuni na bango bamatokolo tana kobuja mpe na kimi na koya poka bakanasa koka akite ondire ngai te ye azalaki te ye tobeta bale na ekole nzoka nde nakotaki na reta tonzo bamisinga na nacinaki koyiba nasala bageo na lemba c'est ça problème na ngai eza très bien natali bafio baokina mpe na mibali epesinga mao très bien vio eza mingi na babandale bana bandal na lobango chaque fois eza na bacommune misu bajane garçon balukaka te ke bana moto alingi makambo ya minene na monoko sabimisa nzoto na mosala okokota na bakopa mabe yango bakotaka na bakopi ya bapede bakenda kosimba kisi kisi mpe bomaka bango mingi mpo osimbi kisi moza na do ya kisi esalela yo te kisi ebongaki kuta to ozoteka mpo ye na nzela koteka bongo emata meme nguma ntango batindaki asanzela motu na ndako ayaka biyaya te soki bolali 4 koya te bokante nyoka balabala bokobome pamba kufi na mbongo
nyoka va sanza fa kokuta place olali yo moko comme ça so la muselo kwa mutu batini ngana bwaka mbongo wata ko tempe na semi 6 mois aze bisa maboko yo pozo ba changer ozo tanga lokwa changer c'est ça oya mabesha changer on comprend nga très bien on m'a pas changer bato basimba kisa mbongo nguma bwaka ka ba changer pe so misi liboki mse bitaye ba dola ba oboya ngona bakingi la changer Ebo nguma acha changer. So katia wibot. C'est ça. Modèle aki so senga ki ya yango. Mais yo lali na batu 4 nguma ko sanza wapi. Nyo c'est ça occupé. Très bien. Occupé. Mais si to songi. OK. Ba kinaper eza commune. Tala ba commune kwa nchili. Ba jeune nyoso ba lukaka. OK. Ba tolier, ba mécanicien, ba chayer, ba tamitraille. Landanga bien. Très bien. So kena ba kingasani ba kimatia omona ba jeune ba kenda mingi zandu ba dorch. OK. Ba jeune na parking. Très bien. Ba boula kana ba 3 pines, ba challenger. Ba commune mutu soko kocho komi fin. Ba lingi français belé sa copie. Ndeti ba commune. Ba commune même ba bon marché ici. Ba commune ba français. Ba jeune okuta bonga na ko ba fanda sisi ba ti ba beta ba zaka na patience ko kanga mutema ba sela ba para ba kufa bongo ba teka mapango. Ti ba fanda ka 5 masero ka boni papa bina komi na jini 64. Ah ouais bina umena no biso 74 ans. Wana je samena biso to koteka biso liboso na bino. Ba jeune akoto. Très bien. Ba fanda ka 4 so ba tali megati ya pe ba bandi. Papa bina kufa mkoni. Babanda lo na mega pa zongi na kasi makamba poto ne kotra bango po bateka mapango. OK. Bazana ba idete ka tobi matokeni. Très bien. So moni jeune akoto abi pena ko luka to zo tanga gloire à Dieu. Très bien. Yo mo na vie netinga positif. Très bien. Na yokelanga mawate. Po bonga na ngeza nzambe na courage. Très bien. Ata na ki église. Anja ko tigana mapambo na porte ndako ta. Tala bible nani ba kitire mapambo na porte ndako. Azate. Vie eza bima. Tia mutu na moi. Na mona mutu na Luanda. Abanda ki boya ko sukola wese. Après 6 mois ko sukola wese. Abandi o matamata mkono komela ndo betelanga liso na kamwa. Très bien. DG. Ya compagnie nini? Ko bakenda na ba so na ngono na banzela mai na Finlander. OK. Tano ba Finlander batu babi na boa vista na Luanda. OK. Ndeko nanga propre. Tala mama na immeuble tali ba budget. Bebsinga banda musala boy. Très bien. Mula kutu babenga bakota batu misu baboyaka. OK. Ya ndima banda ko sukola toilette. Très bien. Tala malem tala vie. Donc patience. Ye konanga patience e futaka. Très bien. Biso toza pressé. Na mona na misala même na Congo. Mutakota journalier. Nana ndeko moko na quartier Temo Killer, Johnny Kilembe. Ana bia yokinga. Abandaka journalier na SIP. SIP esa na 3e mairie. Très bien. Abeti autant d'années na SIP lelo kendo tala e comme OK place na 15e mairie. Très bien. Chef munene. So taninga comme roboya. Espérance musale leki kotanga. Très bien. Patience futaka. Merci. RDC tona patience ité. Mitema moto. Très bien. Tozulu le makama minene sa to bimisa nzoto na moi. Omoni mutu na kopo wo wololi. Très bien. Tala ba kinaper. So fa ina baro moni bande ba panza masango lula bango pamba nzo kande fia ko bomba baninga. Ya omoni makama msufu bombaka. Très bien. Na koma tana tremisi taxi fona na banga. Sudu sona moni ka basi ngabika balabaki ya boye. Na banga su mibalite. C'est ça. So na okama ba fia ba ko kalenga. Nzoka ne munduke pona ba pakete. C'est ça. Ce que bimi folala. Kita kuno kiti. Mais pasteur batu balobi ba boma bango batu musu ba eba condamner bango à mort. Avi na we ko za nini par rapport. Problème nangeza ka basala oyo pe ko Congo ko koma kimia. Très bien. So iko boma na ebité mais ponanga bon ba congolais pe atoche bango na kasho na l'état na biso lokoso bazalo ko so samo na nguba te fadoda. Oh. Na lo bano poleli. Ah bon? Et tout moni yomona ba kuru na kutu bakata ba umena kasho. C'est raté. Kuru na bomina nu soda. Akoti kasho un mois babimisi ye obomina nu soda. Très bien. On a mboka mutu soda moka sana valeur ya 30 civils. Très bien. Tala. Ndimanga mesi tolingi Congo to ana ba lokoso na mboka oyo. Lokoso ya Congo eleki ya batakala. Ah. Parce que pour ni yo lo baka Congo akaleleki Congo ya siko si longtemps changeate. Nazolo bela polele. Makamu to tolérant na Congo yango mema buso banyoso. OK. Ma beo bango ba osala bazana bato ba ebani te ba na kati. Ba yeba. Na lo banyoso. Ma be bazo sala bazana bato batindaka.
et bela ba docteur o bazana ba campus ba ngaliema ba hôpital minene ba mama wapi ba yebi kopo. Très bien. Par exemple tigre bango bato bakata ba reba tigre batindra bato ba yebi. Très bien. Na ba no polele. Et bela bato musupe bazana bato bakangi bango le loté. Kendo tala bango musupe bakanga bango ba 8 fois ba 10 fois. Nani abimisa ye bazan. Très bien. Mousso lobi bakanga 7 fois. Ah bakanga 7 fois. Banani babimisa ba yebi. Très bien. Peut-être kangi bino kende be bobo bundi lelo. Banda beta nga na kufa. Mono rate fufu nati ke. So koti makamba Kongo ko rate nyoso. Mboka moko bango moko ba pekisi bango moko batindi. Yo ndiko kinape sanga no ba kinape. Combien de banda ko batu ba kinape bango. Oh, yo moko leto tekeli mutu lopango. OK. Yo moko leto ye kobuka. Très bien. Tala mikanda batu babuki mapango ba koma République démocratique diko. Ko ba kobuka pe na République démocratique diko. Siko Kongo malonga wapi? Ogo yeba ba kinape. Congo kokotela mbogo te tala ngolo kwa mopaya yango nga fana kende na suka na kokoma étranger na nota kokwa na yeko tala bino abozali yango tuleta mikanda na mopaya buleksa na zonga komo ya utela motema nangana bakisa kutu mwana na boko bakisa mwana po nini ezako yena mwana lifelo salere koka na mwana wate vana ke no bota na ke na mboka mo musika wena mwana boko ina na valere koka leli voilà yo bana baba bénédiction na lobi na yo kende na banda kunyoso bazo boko la tambwa o mwana ke mbwa zo tonga mukolo na pa mbwa musuba kutana balabala aotongende kale sai mbwa so bakutana fo babunda très bien mbwa so ka bima muni bitumba yo comme so ka bima bakutana bandu otuna boni pa na bino kasi doza posana kufa umususu to sangana to kende gambela bambwa batonga ba patron siko pataki zeki tango miki akenda kiyo bozo afaki nazo semninga neta yeyo mbwa zo sapena ko neta yeyo merci omwana ke mbwa na yo moko atongi pa mbwa mususu ore mbwa na ya ganga o musako mo gangela yo eti olesa kaye donc to benga mbwala mo mbozo linga ya mais ko muninga loka station formation ka kosa ka muninga via pesa okangela nyama oyo tikelanga milo zala peyo soki mbwalela bongo mwana peyo nzamba pambola. Merci beaucoup Nzamba Pambola te commis vraiment na souka phénomène kidnappeur boyo qui passe à John a TI vraiment to se kaka te to zoapel leçon na katia Kin Makambo 243 soko lingozo va message puis batom ya kitoko au s'abonner rapidement au reçoit makamonion à temps réel avec Camis donc nasimabili li passe to silisi moi ba mbote be na bakinyo so Camis place sa base ouais yebi parti Luka merci donc tu l'as bien tout fort quand notre bi awa bobeta DV loterie pas Ben Beach. OK. Donc à face à bon marché à face il y a Phoenix ouais. Tous ensemble avec ma base tu l'as bien tout fort. Merci beaucoup Balobito tenter chance na super café Ben Lobich en face il y a Phoenix na bon marché wana oza mobimba awa nyonso makiona a ezalaka te publicité makasi te mais mosala nde ezali et puis ba prise en charge nyonso eza na compte ya super café Ben Lobich yo gagner kaka omona na omikili ya poto tokutani mbala sima avec Camille et puis le pasteur John na mate ya mosusu ndenge tozalaka kaka bossa abonné ko sala biso kitoko na elenge à suivre.